avez vu ces jeunes? Papa Tchelanga photo naïe. Place à la veste bien wan. Iwan. Moi na mobile wana il vient se présenter à Komela Kinga même. Lobi Nabutu, avant-hier Nabutu. Bonsoir collègue, comment ça va? À côté qui même na débat na biso, il y a des parlementaires na groupe WhatsApp. Ande Konanga na hôtel Béatrice à Landinga. Mon honorable, je vous ai écrit, vous n'avez pas répondu. Et puis il va me biper. Nathalie, na WhatsApp na ye kombo ezo bima Lord. Apesinga kombo alobi kombo na ngai Israël Bongo. Ces jeunes que vous voyez là. Oza Eli ya wapi, o Eli ya Équateur. Na commis honorable Israël Bongo, Eli de l'Équateur. Mais na comprenant quitter. Chaque fois ce qui ont liba photo, la régie en tout cas doit parler le même langage avec moi. L'Assemblée nationale, au commande a vendu entre le président Godin Poi, l'honorable Godin Poi, na l'honorable Massangu Moulongo, l'ancien gouverneur de la Banque centrale. Azawa na vendu na banque. Azo kanisaka ba photo. Tantôt comment azo kota ba policier, bazo telema, bazo loba ordre, yewana zo zwaka ba honneur. Et moi, na mobile wana, comme par hasard, bah tu ko vérifier, bah ye ko kwea na ye. Ye wana komi kole. Papa, tu es là. Demandez à l'honorable mais tu l'appelez collègue, il venait de vous appeler collègue. Oui, aujourd'hui là. Je ne sais pas tout ça. Bazuye. Tome Kakozonga Sima, le monsieur s'est passé pour un sénateur. Bonjour, messieurs l'honorable sénateur. Bonjour, madame. Bonjour, messieurs l'honorable sénateur. Bonjour, madame. Bonjour, messieurs l'honorable sénateur. Bonjour, madame. Et Tome Kakofouye Lisusu, Yewana, Lati Concorde, il y a député provincial. Kakaye Moutoumoko, sénateur. Député national, député provincial, Kakayemoko. Le kola muyibi nyonso, tantôt Kakayewana pasteur. Le kola muyibi nyonso koyiba nwana 9 jours. Jour moko Kakaeza ya nzambe bakozwa yo. Azwami lobi. D'abord Walié Bambata. Je ne sais pas comment il va devenir. Qu'est-ce qu'il va devenir? Et carrière naïe. Et s'il mouille et s'il aventure, il ne faut pas les presser dans la vie. Bakenda kambangu mbangu na vite. La jeunesse, l'avenir d'un pays. Ezala batu ndengwa. Yangonga na loba kanabino. Biso ba villageois nengenga na kola. Ezala biloko ngana ko salate na sala pe yangote. Je me suis battu comme un homme. Et je suis arrivé là où je suis arrivé. À ça, l'aventure ndengwa. Tantôt pasteur, tantôt sénateur, tantôt député provincial, tantôt député national. Et il entrait comme ça, il y a vendu na batu. Wow, kil makambu na yebisa bino bandeko na ngai makambu na mobali bozo mona wana za prophète. Akenda na parlement lo baza député. Bisika nyonso ba député bakenda ya kenda se présenter ka député bisika minene ba pesa ka ba place à honneur. Avant da rapé akenda parlement avant li boso na bakita ba député ato benga pe ba député chers collègues. Lelo bazuiye mukangami akangami azana député te. Mama na ngai zambe na ngai bat bazo sala ke non confiance penda elongwa na ba o ba prophète o ba banani ba jara bala mibala bo ata bino moko vraiment ndeko na ngai ata bino moko bandeko na ngai ba congolais vraiment ata ba luki nzala ngo eleki passe eleki boye de bonheur nyonso ba pesa yebisika nyonso ya lokuta za na ye député te prophète église na bino hein banduku yangu bampangi ya munu bamasha mumeno boyoka ngai ndeko il y a encouragé na ba Congo. Les Congolais, non, nous sommes découragés. Ndeko, un député national sénateur, ba vota été.
azwaka là pendant 10 mois 21 000 dollars à Betibino. Boyoki hein boyoki nani bomonité na régime ya Tshisekedi nani bomonité na régime ya Tshisekedi boko mona makambo ikotika la souvenir na ba vie na biso mobimba congolais mobimba ko bossa na régime ya Tshisekedi te bokanga ite botika ye parce que bino nyonso boza wana moko ta vota bino Félix Tshisekedi a bimé na combien de pourcents élection salmaki wapi ba machine à voter vota Félix Tshisekedi. Voilà, ma machine à voter et voter Félix Tshisekedi. Bino nyonso boza illégal. Bino nyonso il faut que les libanda. Ciao. Mais qui l'a appelé collègue, il venait de vous appeler collègue. Oui, aujourd'hui là. Je ne sais pas tout ça. Vous les connaissez. Quand on voit un honorable, honorable, il doit payer tout ce qu'il y a deuil. Quand il y a un deuil, honorable, même si c'est pas de sa famille. Non, on a un deuil ici, honorable Fouta. On a un problème d'électricité, honorable Fouta. Ils doivent avoir quand même des moyens. Quand vous les réduisez à 3 000, d'accord? Je veux bien. Mais ils deviennent quoi alors? Ils rentrent comment chez eux? Dites-leur à tous ces peuples qui se battent, il est temps qu'ils disent la vérité à leurs dirigeants. Au Burkina Faso, lorsqu'il s'est agi pour nous de contribuer donc pour que le FDS soit équipé, les députés n'ont plus de salaire aujourd'hui. Ils n'ont que des indemnités de session. Les salaires des ministres ont été diminués au maximum et le peuple contribue. Vous ne pouvez pas lutter et vouloir que les dirigeants soient dans un luxe insultant. Les peuples doivent se réveiller et exiger cela de leurs dirigeants. Comment komituna soki ba députés nationaux ba travaillaka kaka pour l'intérêt na bango to ba travaillaka pour na mabumu na bango ko kamo bondi melanga ike population yo ba votaka bango ba députés na moment d'élection ba ba ike ba vota 500 députés zoka 213 députés mokoka ba zwaka salaire na bango c'est l'homme information autosi ezali ancien président ya Assemblée nationale bango pe bazala na liste de paie ya chambre basse ya parlement bazwaka salaire na bango tout le mois kokamwa situation yo esone mabe na matoi ya bakinois caméra quel boulma de tamboli population bakamwe pe bakondamné yango sur communication. Réaction d'abord il y a regret parce que moi aussi fonctionnaire de l'État excédent à 13 députés on a montré que bazar pour gaspiller bon à l'État inutilement. À tout à biso ba fonctionnaire pour le Cambodge. Mais si c'est mon coup ba au sala makambe ba limi bon c'est vraiment ça regrette. Ça gomme 513. Mais si go 500 nano bazwaka mbongo oyo biso to yoka kana bango bazwaka na ba parlement 500 nano musala nino bango basala kana mboko. Mboko yo kombo ya ba député anati bakendaka kuna na parlement bakendaka na bango lobela biso te bakendaka na bango kokosa na mboka nini yango bela oyo salamake biso mboka ya biso moko me ba député se babimi bakena parlement bakoma kuno bakendo lobela biso so bakenda lobela biso pa ya nani e bango nyonso tu bayebi kopo wala oyo bango basalaka moye bango balobelela yango eza te mpona ngai mokonzi ya mboka dimine ba député mbongo wana po peuple congolais aza na pasi makasi. Excédent à 13 députés. Et bandit na mandat, tout na mandat précédent. C'est ainsi. Moutamba, la prison a désérogé en Ouanaboui. Là, ça va tourner à la prison. C'est pas normal. Au moment où Batoyo, Bazak Kopé Sabatou, savoir na connaissance, qui sont les enseignants, à niveau primaire, Bazak mal entretenu, Bango, Bambongo, Wana, si ça n'engage que moi, Parlement n'est pas. Les gens ont fait ça un peu kasi eloko ezali kokomisa population kala nyonso wana badepute oyo bazwaka salaire bazalaka plus de 500 mais lisolo ebetamaka te yango baokamwa kaka awa esali boye totala nano soki dosie oyo ekosuka wapi verité esi eyebani
keyo. Oui. Rédaction ya quel boule mag to soki wana keto bengi moko ya ba député Eliezer Tambwe apesa biso ba détail ndenge nini bino boza kuna ba député mais 513 députés ne ba futa maka. Tangu namoni eloko yango na réseaux sociaux en tant qu'élu et natike pe pona kutuna ndenge nini tokomi 513 nakei lokola biso tosukaka na nzela te nake kutana na directeur ya paye ya ministère ya budget kotuna natuni ye nalobi mbongo boni ebimaka pona ba député nini combien bazwaka mbongo alobi nanga que nombre ya 513 eza ya solo mais bato bayebi te pourquoi nous sommes arrivés à 513 na kati ya 513 wana batie na kati les anciens chefs de corps ndenge oyebi loi eloba loi portant statut ya ancien chef de l'État et ancien chef de corps donc batia ancien président ya Sénat ancien président ya Assemblée nationale na kati wana okuta Bazanini Mabunda okukuta ba Robert Minaku okukuta ba Kengo Wadondo okukuta ba Tambwe Mwamba. Donc ce sont ces anciens chefs de corps là ba Évariste Bochab Mabouni Mabile okuta que ba o batie 13 eza ba anciens chefs de corps nde bazali kofutama mbongo oyo ezali kolwa ndeko na ngai toloba kango mikolo nyonso pamba te même oyo bazofuta bango na kati eza kaka muke par rapport ya oyo bazwaka. Il faut koyeba que loi portant statut d'ancien chef d'État na ancien chef de corps ezopesa bango makoti koleka oyo wana pamba te mituka bazwaka ba policier bazaka nango et puis eza loi ba vota pona ko se protéger na ko assurer suite na bango moko. Donc eza eloko to regrettaka mais il faut un courage exceptionnel na volonté politique pour que to ko changer mobeko wa